Chers amis téléspectateurs de YouTube, bonsoir, bonjour, ça dépend l'air que au Bozoland de la Bisso, dans le monde entier et partout où vous êtes dans le monde entier vraiment. Nous sommes ici en direct de l'aéroport international d'Angola, c'est qu'on dit 4 février. On est là. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de Binafile, Oazo Kitalelo vraiment. Donc, la production, concert, il y a la production, il y a Yemoko, le sénateur par le Tidil, vraiment à Tema, comme c'est vraiment le Bima Lelo. Cette fois-ci, vraiment, c'est ça Binafile. Nous sommes là à l'aéroport aujourd'hui sur les 5 heures. À bientôt là, il y a atterrissage de Salama, vraiment Kalamingi tête, il y a vraiment Binafile. Mais ne bon, on a vraiment l'aéroport est envahi, vraiment nabatele. Oh bah fanatique Binafile, bah ekozoende na minute toza. Bon, on a bangono soto lobisa moi comme moi mi balé pour comprendre que j'ai on est kendaka. La réalisation de Abba Vision TV, on est toujours là vraiment, hein, nos abonnés, bah fanatique na so bolinga biso toujours. Toya kanaka pour nos même na bino vraiment, bah novidade ndeto bien en kana portugais, bah information les kakana Luanda ndeba musicien bazoya, bon mona ki vraiment. On est là, je parle avec quelques-uns, na batu ya bureau ya Binafile bazawa, to me kolobisa ta moi mi balé mi satu, poto kakandenge zalaka. Tomati Savoli. Et Maître Bende, parce que là vraiment moi-même je le présente, hein, Maître Bende donc comme Simbi qui colle, sans lui qui colle vraiment KO, hein, ne bon mon akandenga za awa. Boa tarde. Boa tarde maman. Ah, to moni mino vraiment lelo aéroport, tala kaneza envahi na minute vraiment boyozwa, bo soutenir Binafile ndenge za la kaka. Belo ni bo bongi sele na journal lelo po babi calamité concerne Atlantique vraiment bo soutenir à 100%. Donc, je suis vraiment pépélé, donc je suis bien gitoko. Préparation la biso penezara ndenge to sola ndenge marambezali. Donc to senga na batu tout baya Atlantique ba concert na biso tout match bien. Donc marambo veneza pépélé à pépélé. Et là on est no kolobane na minute parce que to bi que avion déjà c'est quitté to c'est la kaba bimaka parce que message on mbala moko na page officielle na zo kende mama o madon André moi Maître Benda zo monelo ni kolobane na minute avant ba concert parce que lobby dimanche to ana show. Ana show ndenge za la kaka barbecue kaka na iko apona makamba pa lo tidou les andene lo ni ko bise na minute. Bon pour ngai elo na ko bise na boss. To saliga ndenge to yokanaki. Donc c'est que marambo to ya pépélé. Donc pépélé à pépélé. Merci Maître Bende. Tomati la bango toujours volume ndenge zalaka. Merci to compter to zabino ndenge zalaka kaka. Papa yaka ozaki la posa vraiment ndenge zalaka kaka balobi hein. Moto staff ya Binafile baza awa ndenge zalaka kaka. Logo simba mina président bango pella jo muzombo, hein. Bambote na siko zali parce que toujours na interview na biso za la kaka. Aba Vision TV toujours to zwa rabino toujours na makambo etali Binafile parce que na concert même ya Robino Mundibu oloba ki ba image zali pe moko yebi. To yebi kaka o to solo la kina ola jo muzombo. Boa tarde. Boa tarde maman. Manu ezande ni to moni bino se présenter comme nani? Avion de guerre hein. Ah, avion de guerre na minute siko de boyo zo vraiment leader. Masolo ma ezande ngeni. Masolo za to c'est là. Kalate bossa kita. Et que dasi bato ba ebele misusu kutu na ba comité daki toza ebele to bato les nzambe masa biso ngolu avaya monsieur Gaya daki to beti simbula mbula me beti Luanda mobimba pona longola milimo no sabata mabe. Ya merci beaucoup. On est pour que l'enga c'est la bino toujours parce qu'il y a toujours na belengi na ende bomona kaka avec Abba Vision TV, mon réalisateur le plus simple, le plus jeune, le plus intelligent. Non boya so boy ça mo kilo na batnao parce que mboka lenga matsaka toujours volume. Na matsa bango volume parce que to na kata aéroport nde bomona kaka aéroport international. Nde bomona ka staff ndenge telemi ataka ba vrai Joe, bah vrai tonton, nga benga ba vrai tonton. Ba tonton moi bien vraiment swag ba vraiment koyamba, musicien na biso kiti lelo na aéroport na biso international 4 février Catalunya. Toza sana bandana na banani. Boa tarde. C'est boa tarde. Combo. Fabrice Lofaka. Fabrice Lofaka ndenge za la kaka. Aye, Lofaka na biba Lofaka famille Lofaka pe moko na Congo ndenge za la kaka. Babi lelo ma staff mo kiti. Pour soutenir Yatiri. Pour ni soutenir Yatiri. Aza biso ya kati do ya mabele quoi. Oui, to soutenir. Aza musicien na kati ya orchestre ya Binafile. Te ye alongo déjà pas Binafile, ça pas maestro mais alongo déjà ça déjà indépendant. A la move na ye. Comprendre à l'occasion que moi ko na mboka oyo Angola, ko ya mboka oyo Angola ensemble na collègue na ye président Binafile quoi.
ezalaka ensemble bakiti siko na kati ya mabele kwa nde ezalaka ozela bango so bakomi toujours nde ezalaka aza pena na kati ya Angola mpona batamoko pena donc asala bamakambo tu ndenge ezalaka na kati ya bangola oyo. Merci beaucoup Bobby Yeteri en featuring avec Bina Filé. Eza bongo bongo te? Eza vraiment bon. Ah siko babi boye ko soutenir vraiment ndenge zaka boye ko yamba eta que staff vraiment bo telemi boye ko yamba elo ni ya motu ya vraiment ndenge ezalaka sengoni ni ya makaso boya nango mpona yamba ya Thierry lelo. Bon, mingi ya liboso na remercier président Bina Filé na reconnaissance. Se présenter pe? Bon, nga Bob Ndombe, président ya membre ya Bina ya Thierry Migler na Luanda vraiment. Ouais, na remercier à liboso président Bina Filé na idée oyo donc babi la famille rester la famille. Ouais, na sens on a reconnaissance ceux qui peut Bina Filé azali na idée te obeng sa Migler na confiance na ye oyo tonga to zape ate na moment oyo ya liboso de remercier na nous président Bina Filé na idée wana ya bolamu a sali donc bolamu futaka bolamu na sens wana quoi. Merci beaucoup. Abengisa na ye pe ye pa bengisa na invité na yo basala ki na featuring. Essa bino nde pour Thierry Migler Bina Filé bauta ndako moko bayebani ba secret babete da featuring o Simba sikotonga moni azoya Angola na Angola pe ba fan pe ya Thierry Migler parce que plaki ke la biki kapena ba polo ya Thierry Migler. Merci beaucoup, merci. On vous signale déjà, mais surtout de notre musicien Bina Filé, il est là déjà, il est là ensemble. Bon, Bina Filé, trop gentil, aux allées de Jean Abisso Awa. Merci.